Patrice yo kokebisana ni loi. Okokebisana ni loi yo moko nanu ndenge ozali wana. Muto liboso akobanga loi ezali yo. Pour la situation ozali nango ya handicap. Ozana liboko moko pe 3 misapi soki 2 misapi na ndambu oyo kumbaka mutuka soki nani apesa yo permis wana oyo akokumbaka mutuka wana leta na bino ba. Mais banda kolinga koloba yango te. Kwa ebaka koloba yango oyo après. Muto sengi lisungi. Banda kala banda kosenga soki bobimisaka tu ata avant. Mende kona biso lelo mikuane beba kite pour les Congolais bokeba na city auto bengi Kazarema ezali city moko vraiment botalela yango na musika to boyi te to comprendre te peuple congolais soki tozali koloba na bino tozali kosala la différence entre mokili na nzambe e boyi kozoba entreprise na libanda e ya na bango na kati ya mboka po bebe te bakosala ba dépense ebele tellement que bazana ba basi ebele bazana bana partout bazana balingi ko sakana na vie na mbongo ya pays alors babino c'est pas la peine ko sala ba entreprise bon mieux tozwa kaka ba pasteur o pona ko lalisa ba peuple likambo o deni lesa loba yango to lembi ko pesa peuple ni bakini to lembi ko pesa peuple yona ko kota kati na maloba ya nzambe po ete bazwa peuple congolais passe to biete bazwa peuple congolais facilement to biete pasi o ezali na kati na Congo ezali kotinda bato na kati na kosambela pasi o ezali kozanga misala ezali kotinda bato bakende kosambela mais mitala banda kosambela ozwa nini pasi o ezali nango ezali nzambe te pasi o ezali nango ezali différence entre mokili na nzambe tozwi fait Patrice ezali soi-disant mwana nzambe tozwi ndeko na ye kaka ya pamba aza soi-disant mutu ya mokili soki wera sona ye na ndako na yo okozala na finance wera akoza eloko moko boya bokelinga ozala na kobanga mais fait Patrice aye ozala na kobanga te omoni mwana nzambe ye nda yebi nzambe ye nda kutana na nzambe alors okopesa ye liberté ya ndako na yo na ntango wana sikoyo eloko mabe oyo ebombana na nsima eza teke tozoso tokabola bino na nzambe non tozoloba mpo bocomprendre ces gens là baza bato lokola yo lokola nga tellement que bayebi mayele ya koyiba peuple ya kolia peuple yango wana omoni basala baje wana ya kokota kati na maloba ya nzambe pesa ko mbongo soko travers la compte ya Olive soko na compte ya Kabila mais sunga bandeko na yo kuna poko tosenga lisungi na libanda poko senga lisungi na libanda tolingi te otangela biso bakombo ya Kabila wana tolingi te kotangela biso bakombo ya gouvernement na yo te Frère Makengo ezali basé na basali na nzambe baninga oyo bayembaka na ye baninga oyo bazalaka na ye bango mutu ba participer na liwa ya ndeko na biso wana tokoki ko marcher le moté biso tozali batu oyo tokosaka te tolobaka vérité alors soki likambo ezalaki ne banda ne bandele ezalaki bongo tokoki ko changer yango te malgré ba misusu ba bimi lelo oyo bazali koloba ete frère Patrice azana likambo te azana nyonso to wana eza ba mascarade ya Kazarema même na kati ya France bano wana na kati obayaki kuna na obayaki na kati ya France situation o boza nango kuna boza na ba diplôme na maboko bosalaka te boza na diplôme botanga awa français kaka na monoko meloko moko ya malonga ezali na bino te bandeko na bino ozali kobundela bino un jour Congo ebonga un jour Congo ezwa mwa stabilité bozwa ya kofinga bango mais bobosani ete bisika bovanda na kati ya France bamindele balingaka bino te balingaka biso te même nani diplôme no ya awa kita nango na kati ya Afrique eza na ntina moko te bakoprofere bazala bango moto atanga te ou bien moto ayebani na moto aza na députation ou bien na oyo aza ministre ye nde bakozwa mais yo ato ye na bapapie na oyo bakotala opamba alors oyo bajeune garçon bapapa baza kose sacrifier mpo badéfendre bino un jour bozongana bo tokóma mwa malamu na kati ya Congo mais boye mpe koparvenir kofinga mpona un individu kindumba na kati na bino botika te ya association ya ABCC oyo etali ba musicien chrétien oyoki ndeko na yo 15 ans abeli maladi olingaki osengela ye lisungi bosala me baconcert boorganize meme soki nde lolenge nini mpo ndeko wana abima frère malingaki kokufa te azalaki na posa ya liwa te mais bomie na makasi tellement que
akufi bozoya siko kosala ba mascarade po botia distraction moko boye oh si tu boye liaki mbongo ya frère Aimé oh si tu boye sali boye nyonso tona c'est du mensonge makambo ya lokuta eloko etikali na mutu ya peuple congolais pe ekotikalaka libela ezali ete un chrétien un musicien chrétien oyo atombaki malade ça fait 15 ans amoni ata ndeko na ye moko chrétien aya kosunga ye azali te pe akufi sa lisungi eloko mosusu nini ekamwisi ngai après liwa ya frère Aimé Makengo namoni Chaka Congo aye azoloba ete oh non azali koloba ete oh non nabengi frère Patrice azoya Chaka Congo tant que oza mukolo to respecter kaka pona ki mukolo na yo tant que oza mukolo est-ce que yo yebite que frère Patrice banda aya banda frère Aimé Makengo abela frère Patrice atia makolo na lopango wana te okomi koyo ozoloba oh non nyonso te leki nango nyonso to frère Patrice ane mutu malamu c'est boza na pensée ya nini ya mbongo bien nini peuple flatteur Pozo flatter Patrice kwa pesa pino nini ye moko kutu aza ya ndikasa ya ayate mowe bakokunda yete omoni place peuple congolais ya tozali association na wana osala Chaka Congo sala association oyo eza soutenu na Olive Lembe bote balandi ya www.masoloyasika.com Masolo Yasika lelo toza le 7 juin 2015 kaka ndenge na lobaki nayekolobela lisolo nini nayekolobela lisolo oyo etali frère Aimé liwa ya frère Aimé Makengo frère Aimé Makengo oyo azalaki mosali na Nzambe oyo awumelaki na maladi na ye esalaki 15 ans abeli ata ndeko na ye moko musicien ya Nzambe ayaki kotala ye te frère na biso frère Aimé Makengo azongisaki molimo na ye epai ya Kolo Nzambe azongisaki molimo na ye epai ya Kolo Nzambe tokolekana kopesa bafamille na ye bacondoléance na bafamille na ye mobimba po liwe eza nzela ya biso nyonso lelo ye akei lobi yo kokende nga mpe lobi okunda na kokende alors mutu moko azali maître ya mutu azali te totika ete ndeko na biso avant na kimia pourquoi na kosoza lisolo oyo ya mokona lelo kosoza lisolo oyo po liwa na ye vraiment to bana na maladie na ye vraiment bendaki polémique toloba bendaki vraiment commerce moko oyo esengaki na ba commerçant oyo ba site na biso ya internet basala basalaki ba commerce na bango kokoma ete mutu yango basalaki commerce akufi na ntango akufi ebendi ba polémique ba site okokonte vraiment que non ba site na matanga frère Aimé eye ebele oyo eza ete epesi mobulu epesi polémique na likambo oyo etali ba site polémique yango ezali nini polémique oyo ebendi ezali ete ba site oyo babimisa frère Aimé Makengo na epai ya diaspora bato bamona ete frère Aimé Makengo azali maladi lelo oyo balobi ete ba site wana eliaki mbongo ya frère Aimé Makengo yango frère Aimé asili kokufa banani balobi yango ezali ba oyo balobi yango ezali ba site oyo soi-disant tobengi chrétien tobengi Kazarema aye kosala polémique na liwa ya mutu ata mawa te et pourtant frère Aimé Makengo abeli mulai ata site moko ya chrétien eyaki kotala ye te ata ndeko na ye moko ya chrétien ayaki kotala ye te frère Aimé Makengo abeli mulai
Kazarema et na dernière mi-temps tout le ba frère Aimé Makengo a okufa na 20h Kazarema a eti na 19h55 koya aye alingi a mascar a sala mascarade na liwa wana ete bango ba chrétien baza na faute te ale azui ba siti mususu soit disant ba siti ya ba pagano alobi ete baliaki mbongo ya frère Aimé Makengo o alinga ko zo traitement yango frère Aimé Makengo akufa ki vraiment il faut ko za la batu il faut ko za vraiment batu pona ko raisonner likambo ya bongo pona koloba likambo ya bongo toyebi batu nyonso bayebi ete frère Aimé Makengo soki akufi eza pona bandeko na ye ba chrétien ba traita ki ete po akoma na niveau oyo ete mikuwa nyonso ebeba ki ye po awumela ki na maladie 15 ans abeleli partout na ba site internet nyonso yemoka lobi même na Kinshasa kuna aleka na ba RTNC mais ata mutu moko te abima on eza limaloba ya moyi ata mutu moko te abima asalisa ye lelo oyo frère Aimé akufi na cause ya ba blessure oyo ezalaki na nzoto lelo oyo bokomi kosala ba mascarade po ete bobimisa ba site oyo ba edaki vraiment po batu bayeba ye na libanda po bameka koyede na muke oyo azwaki nango soin ntango azalaki na bomoi ezali pasi pe mawa komona ba site chrétien oyo tobengi chrétien bozwi soi-disant présentateur ya mopagano o azama complètement 100% mopagano sans vraiment o batu même o ya mbaka na plateau vraiment ba réclamaka yango c'est un garçon o vraiment azama pirement mopagano botie na site lelo yo aye kosala polémique abimisi ete non o frère Patrice azana coupable te ya liwa ya frère Aimé Makengo vraiment il faut tozala batu po likambo wana yebani partout mutu akokache yango azalite nakoloba likambo oyo etali ba site oyo tobengi ba site na biso ya internet balobi ete Chaka Congo ayibi azwaki andeko zwa mbongo ya frère Aimé Makengo bandeko tindela ye azwa traitement ye azwi yango alie nakoloba na ye boy nakoloba Chaka Congo boy vraiment soki makambo wana ezali ya solo soki ezali ya solo vraiment ozali kosala association na yo te po olia bambongo oyo bazali kotindela oyo ya bato ya maladi frère Aimé Makengo akufi nga na koyi koloba te keno oliaki mbongo mais kaka nde tozali koyoka vraiment soki ezali bongo papa na ngai kosalaka yango lisusu te pourquoi parce que mutu alingaka kokufa azalaka te mutu nyonso oyo abelaka asuetaka kaka abika mais yo mbongo batindeli mutu okoki kolia yango ata mukete soki ezali bongo papa na ngai kosalaka yango lisusu te tika ete edi oyo bato bazali kopesa yo osunga bato ndenge esengelami kolinga te ozwa mutu otia ye soki ndenge okomisa ye batindeli yo mbongo ozwi pourcentage non eloko tobengi edi efutamaka te baye soko ozo koyede mutu bayedaka mutu ofele eloko misusu nini na constate epai ya ndeko na biso Chaka Congo ntango nyonso soki artiste azali maladi ye mutu aliboso akoleka na TV azali kosenga lisungi na kaneti ya frère Aimé Makengo asengi lisungi ye moko meme aloba ye ete bandeko na ye bamusicien bayaka kotala ye te bayaka te baza mitema mabe Chaka Congo ye moko aloba yango mais lelo ekamwisi ngai Chaka Congo abimi na TV azali koloba frère Patrice azali motema malamu frère Patrice aza kutu ndeko na ye Werasoni asalisa ye Chaka Congo yango wana frère Patrice aza motema malamu vraiment na niveau wana oyebi mowei ndenge akufeli mais lelo oyo owangani liwa ya mowei wana vraiment quel peuple oyo ozali flatteur ozali ko flatter batu na miso makasi o kanisi soki frère Patrice aye wana akosala nini frère Patrice soka ye na matanga wana aya te akosala nini akosala eloko moko te na maladi ba ede te obongo soki aye akosala nini akoya bese kochola
eza pasi pe ma vraiment eloko ya mibale lisusu na constater pa chaque Congo soki muto akufi neti frère même akengo azalaki wana frère même akengo akufi ye chaque Congo ye lobi nini il paraît-il que gouvernement alingaki azwa frère même akengo atinda ye na kati ya poto na ba musicien na ye vraiment muto tango azali ko luka lisungi ya kate kaka tango muto akufi ba papier ebimi je wana na remarquer yango mingi pa chaque Congo ya mibale aye lisusu na papier Coxon alobi lisusu Coxon ba papier yango ebimi wana lakisaki ba papier ya Coxon ebimaki balinga batinde na poto vraiment muto abeli 2 ans ata lisungi te ni ya ba artiste na ye moko ba aider yete alors era akufi ale lisungi ne ebimi wana gouvernement mutu apesi ya misatu Dudu Ngafura akufaki gugu Dudu bolimbisi Dudu Ngafura balukaki basunga ye lisungi monana kité mais akufi ba papier monana kaka pa même papier wana au gouvernement signé awa tala Dudu Ngafura yeyo balinga batine na poto vraiment cet homme nakomi komona yo okomi kosala distraction moko ba je moko ya mabe ozali ko balisusu te ete gouvernement na biso a petit peu sakao ba mbongo kabola kana ba musicien na soki ndenge nini olobaki wana mais soki gouvernement pesa ko ba mbongo soko travers la compte ya Olive so pe na compte ya Kabila mais sunga bandeko na yo kuna pourquoi to senga lisungi na libanda pourquoi senga ka lisungi na libanda to lingite otangela ka biso ba kombo ya ba Kabila wana to lingite kotangela kabiso ba kombo wa gouvernement na yote au gouvernement sali boye soko totanga ba kombo wa gouvernement wana vome bango basunga kayo na makambu na ozali kosala ko senga ka aide na libanda te poto moni nete comme nete distraction moko boye comment ça yo oza muto zalaki na muto oya beli mais muto akufi komi ko wanga na makambu vérité olingo komisa yango lokuta et ko sina remarquer faire Patrice aye na matanga ya fa mais sonité okoyoka ta sonité faire Patrice aussi la soni ce que ça que soni ebomaka mais le okufi sur place na José Nzita ndenge moko boyoka ta sonité ba musicien surtout ba yaki wana boyoka ta soni mukete soki ba soni za que soni ebomaka mais okufi sur tanga mususu pona vraiment ali passer peu mingi et le koni na yo qui fait partie ça lobi na matanga alobi boye ba média nyonso c'est dire faire partie ça zo ko influencer ba média na celui de na bolimbisi a celui de na famille ya Moué ça veut dire quoi a ebisi de la famille c'est dire a bangisi déjà famille ya Moué ya mi bale a bangisi ba média lobi nini a bien été média oyo akomeka kolobalika muna libanda pona kombo na ngai to pe kombo ya Moué mboka na biso za na justice mboka na biso ezali na ba loi na yebani na batu boye c'est pas la peine ya kotanga kombo soki na tangi awa moyena tanga ba kombo bango awa ezali te na yebani na bango loi ezali mutu moko ko kozala likolo ya loi te. Ce que j'ai compris na makambo faire partie ça à lobby était bokeba azo kebisa media bokeba oya kotanga kombo na nga lisusu na makambo oya Moué na libanda na kokangisa ye okokende prison yo faire Patrice yo za nani yo oza nani po kende ko kebisa batu media eloba vérité te yango tozali ko mona batu bazali ko kufa na kati na Congo batu bazali ko violer bango na kati na Congo media moko tazali ko fungola mbanga na yaloba batu bazali ko kufa ebele même na kati ba église batu bazali ko nyoko na kati ba église na bino mais tozali ko mona media moko te parce que bazali ko banga soi-disant loi na bino ezanga tina kuna na Congo fait Patrice yo ko kebisa na ni loi okokebisa nani loi yo moko nanu ndenge ozali wana muto liboso akobanga loi ezali yo pona situation ozali nango ya handicap ozana liboko moko pe 3 misapi soki 2 misapi na ndambu oyo kumbaka mutuka soki nani apesa yo permis wana oyo akokumbaka mutuka wana leta na bino kene nani kozwa ye muto liboso pe azwa yo muto liboso ba accident oyo salamaka wana na kati ya Congo bazolo ba bis de mort tant ce temps yo le kala nzela yango pe ba voiture ba accident on salamaka po muto bongo le muto ko ayo na kati ya poto jamais ko kumba mutu ka wana oza muto vana na retraite l'état afuta ka yo oza muto même otambola ka te ozo pe avec le lendo nzambe nanga ozo ma avec le lendo ko oyo ma avec le lendo pe liboso ya matanga ozo lobozo ka peta sonité o ça fait 15 ans so 17 ans na uti ko yoka ndeko abeli na yoka yango te soni bandoki yo zanga ndoki te nde baloba kutu na ndeko no wera soni ndoki wera sana za ndoki te
yo nde faire partie c'est obombi kindoki ya koleka na kati na sima ya mukongo na yo obombi vraiment kindoki pour la bateau vraiment ba yina faire partie si yo za mutali bosse ba musicien chrétien o batu ba yina yo vana AMCC wana so vandi soki une année demi ndengo uti kolba une année demi c'est-à-dire aux la projet vanda libela ba voter ki obese ko voter il faut pas longwa bata AMCC na siko bazo banga faire partie ça yeba na mokondi faire partie ça yeba na nani ale to tika na biso ya vanda na libela oza wana libela o konzami o vandi po o la kisa baninga mususu ba chrétien ba nzela ya mabe soki bokanga kana faire partie wana ni ba album na bino ni ba musique na bino ni ba concert na bino eko avancer ka te aza mutema mabe kati na Yesu faire Patrice likambo na ninga lo bapona ye yango wana vomeza pasi pe mawa mingi frère Aimé Makengo akufi na kombo ya bolingo ayebi ete entre ba chrétien bolingo ezalité chaque fois so bazo pesa frère Aimé Makengo micro abandaki koloba toujours bolingo ande kolinga koloba mingi te mais azalaki na mingi ya koloba mais abandaki kolinga koloba yango te po ayebaki koloba yango et après muta sengi lisungi banda kala banda kosenga soki bobimisaki ata avant mende kona biso lelo miku ane beba kite po memena liwa ale bolingini ni bosko ko ya ko sala mascarade oh non ba siti moko boyelia ki mbongo le peuple congolais bokeba na siti o to bengi Kazarema ezali siti moko vraiment botalela yango na musika to boyite to comprendre te peuple congolais to to zali ko loba na bino to zali ko sala différence entre mokili na nzambe to zui faire Patrice azali soi-disant mwana nzambe to zui ndekona kaka ya pamba aza soi-disant mutu ya mokili soki wera sona yena ndako na yo okozana prudence ti ota kususu bango wera akoza eloko moko boya bokelinga ozana ko banga mais elle fait Patrice aye ozana ko banga te omoni mwana nzambe yenda yebi nzambe yenda kutana na nzambe alors okopesa ye liberté ya ndako na yo na tangu wana siko eloko mabe oyo bombana na sima na ye ekosala facilement ekodétruire ndako na yo yango eloko tozoloba na bino eza teke tozosoto okabola bino na nzambe non tozoloba po bocomprendre ces gens là baza batu lokola yo lokola nga tellement que bayebi mayele ya koliba peuple ya kolia peuple yango wana moni basala baje wana ya kokota kati na maloba ya nzambe po ete bazwa peuple congolais pasi toyebi ete bazwa peuple congolais facilement toyebi ete pasi oyo ezali na kati na Congo ezali kotinda batu na kati na kosambela pasi oyo ezali kozanga misala ezali kotinda batu bakende kosambela mais mitala banda kosambela ozwa nini pasi oyo ezali nango ezali nzambe te pasi ozali nango ezali gouvernement na biso c'est-à-dire gouvernement oya biso wana eloko nini ezali kosala eboyi kozwa ba entreprise na libanda eya na bango na kati ya mboka po bayebi ete bakosala ba dépense ebele tellement que bazana babasi ebele bazana bana partout bazana balingi kosakana na vif na mbongo ya pays alors babino c'est pas la peine ya kosala ba entreprise vaut mieux tozwa kaka ba pasteur oyo pona kolalisa ba peuple likambo oyo Denis Lesi aloba yango tolembi kopesa peuple nivakini tolembi kopesa peuple nivakini pona kolalisa pona kopemisa bango c'est ça ce qu'ils font bolanda kayete omona ki aventurer mais c'est tom mazana makamu mususu chrétien ka moya vérité soko ozui yango okoyeba ete mutu soko olingi o comprendre okoyeba vérité pa ya mutu wana alors ba yango obeladi kopesa peuple nivakini alors situation oyo toza nango na kati na Congo eza gouvernement alors gouvernement na biso sikoyo lokola ye aboyi na ye koluka ba entreprise po eza mosala molai azwi kaka bambongo apesi mbala moko epa bapasteur apesi mbongo ndambu oza na 5000 membres oyo wana aza 5000 membres alebokende kolalisa bango bakoya balalisi na bango peuple bayebisi yo nzambe akosala na ye yo mpo olobi amen nzambe akosala mais bando okota na église wana ozwa nini mikolo ezali kokende nzambe akosala vraiment peuple congolais tozali kosala ete po tobakisa un plus na communauté na biso soki tokangami na kaka na nzela ya kolandaka basali na nzambe oyo ekozala pasi mpona biso yango wana uti koloba likambo oyo eleki lisusu na France awa ya Moïse Mbiye likambo ya Moïse Mbiye oyo eleki na kati na France toyebi biso nyonso ses frères soki ses pasteurs azali mosali ya diabulu ya satana oyo nazali koprouve yango na nko nazali koloba yango na kana ivomaki azali mosali ya diabulu po ba preuve ezali komonana soki ezalaki te place wana asalaki clip wana ezalaki bongo te il fallait bima na TV démentir alobaki nasalaki erreur nalandaki na kaka
lo yengi ya mokili ndenge ba musicien mokili basala kanga pe na bia na ke na place ngona ke sala clip mais abimate aloba eloko moko te avanda eloko nini ye aye na concert ici ka tozo na France aye ko beta concert mais tala batu oyo bakoti ba jeune fille ba maman ba papa ba ye ko kota na kata concert tala salle ezali ya kotonda mais avant ya akutana ki déjà na matata ponyo kuna na kata na Kinshasa gouvernement wana yebike na poto peuple congolais tout ya libanda aza contre bango batala ka ba combatante bango ba vite peuple congolais nso toza contre bango eloko oyo bango ba pesa ki ye po aya ko boka na sali wana boyebi yango bokumisa nzambe ba combatanta ba yaki balobi ke balobi ete ko beta te mais faut bokumisa nzambe na point wana tant susu ba longoli bino na liwa tant susu ba longoli bino na kambe bele elinga ko yela bino na vina bino ya mabe mais to moni ba jeune fille susu bazo ganga bazo loba. Ici c'est Paris, il faut aller, les combats c'est à Kine, les combats c'est pas ici à Paris, mais vraiment, n'a aucun souci, n'a aucun passe vraiment, au moins un enfant ou à Koli Awa, azana diplôme, vendez-les la carte ndaku, azana diplôme, donc na musala bazo l'accès racisme, azana na diplôme, aswara musala te, allez, bazo bande kona yo, papa na yo bazo ngaba bunda, pour la nini bozo moi possibilité na carte na Kinshasa, bozo moi facilité na carte na Kinshasa, pour ba diplôme na bino bosa na libanda comme la valeur mais bozane ci batu moko bazolo bana bino bozoyo kate c'est-à-dire bazo ganga ko bazo ganga vraiment bazo ganga ba combattant c'est bana wana mike et ça passe peu mawa pe lateli na bango ne balati boye na église pas un pasteur mais ce qui Moïse mbi on a bi que non azo moko na bino ni bovanda ka wana bi atanda bino surtout na boko babasi ne asa kape ba sala ngo yango moni ki ndumbe za koleka na kati na église muta ko remarquer azalité bomba na bokoma lokolo bokoma ba hypocrite bokoma lokolo ba ndoki moko boye bokoma lokolo batu moko na kati ya certes non bo fungwama o tiema kolo quelque part moni ke place yango za flou o se retirer pourquoi lingi ko kangama tisuka wapi et ça vraiment participer mawa yango vraiment sujet on a ki nango ko beta CT na beti CT vraiment na mkona lelo surtout na oyo etali liwa ya frère Aimé Makengo vraiment ba site mingi o bosala ki ma commerce vraiment commerce na bino esili mowei muto maladi akufi esili botika makuwa oyo na posa ya ko aider bande ko na kati ya Congo asala SOS na epo aider bande ko na Congo mais ateke so batu batindele mbongo ozoka susu mbongo ngo longola ka okende ko pesa to so batindele 100 yo muno 70 oketika 30 mutu vraiment zo comprendre te mais ndenge nini edi na sengaki e yakate vraiment eza pasi mingi to sunga na biso to simba na maboko to zana na bolingo entre nous to zana na bolingo totala teke non mutu boye aza mutu satana mutu baza mutu nzambe biso nyonso toza bana ya Congo eloko ekabola biso ezali te eloko sangisi biso ezali Congo ozala dans l'Amérique na Europe na Afrique na Asie partout biso tout toza ba congolais to simba na liboko moko ni religion ekabola biso te ni eloko moko te tribalisme ekabola biso te biso tout tozala bana ya Congo to sangana tozala liboke moko yango nde nzela oyo toko zwa force ya kobunda poto pona mboka na biso même so totali social même na mboka na biso ezali malamu te eza kutu te toloba kutu te zozo bito eza malamu te tolobi moi bien mais toloba kutu te ke ezala to yebi ngo kutu te Congolais azo vivre na Congo yemoko azo katisa Angola yemoko azo na poto yemoko azo sunga na famille yemoko azo kufa yemoko alors Congolais ndenge na lobaka ke gouvernement ya Congo akozala na été armée na Congo akozala na ngote président akozala na été mais batiki ba Congolais peuple kaka boye pe Congolais ko vivre na ye et pourtant na mboka mususu za bongo te botala siko quel peuple tozali soki to komiti na niveau wana vraiment yango zaki masolo olayaki nango pona mokona lelo mbote na kopesa na combattant Goliath Black Mombele merci na ndingo zalaka na ngai tangu nyonso mbote na kopesa na bino nyonso baye bolingaka masolo ya sika botikala toujours branché kati na www.masoloyasika.com vraiment na bino mingi botikala malamu au revoir.